Mbote balandi ya chaîne na biso ya Mama Asso Mokili. Makambo meke ya émission oyo ezalaka toujours na kati ya Mama Asso TV. Mbote na babone nyonso tu lelo tozongeli bino lisusu mikolo eleki mwa mingi mais tokanisaka bino toujours. Vraiment merci encore na babone na biso lisusu na confiance. Pe na ndeko nyonso oyo akomona chaîne oyo soko tutami na mambo eleka na kati kobosana te ko like video, ko commenter pe ko s'abonner. Donc voilà. Toye lelo na lisolo oyo tozali koloba ke mokili ezotambola na makambo ma ebele ka nde tobaka émission na biso ezalaka ya mokili makambo meke. Ndeko oyo bokomona na tie na bafoto na coin, ndeko oyo na tie bafoto na coin alati bilamba ya baminganga. Azali bongo ndeko na biso pe kaka ya moto moindo. Ndeko na biso ya moto moindo lisolo na kobeta eza lisolo ya solo bandeko na ngai oyo esalami kaka na mboka oyo tovandi ya mikili na poto. Ndeko oyo azali mosali na Nzambe. Comme biso surtout toyebi tozali bana Nzambe to bekela mona Nzambe yepe aza ekela mona Nzambe lokola yo na ngai ndeko oyo tozolanda émission na ngonga oyo to tokozwa pe tango ya kolanda ngo na ngonga ekoya. Na kati ya kozala mwana Nzambe asalelaka pe sikoyo Nzambe aussi na kati ya lingomba moko songolo. Ndeko bakangi ye moyibi na mosala esika asalaka etanki mwana Nzambe esali pasi mawa soni nyonso tu totiki kaka na maboko ya Nzambe tolandi lisolo. Ndeko ayaki mokolo moko na mosala akomi na mosala comme azali moto azali komela mwa bakisi na mikolo wana. Isepeke aliaki eloka malunga te na libumu amelaki kisi tanga ameli kisi esali ye malamu te vertige akwei asali malaise. Kosala asalaki malaise na mokolo wana nde na mosala babangi baye kobenga ba pompier baye bazwi ndeko na biso bakei na ye na hôpital. Tango bakei na ndeko na hôpital diku ndeko mwazonga susu na mosala ezalaki te ndeko akei na ndako ake basalisi ye arrêt maladie nde toyebi susu na poto ba arrêté ye po tension ezalaki ya komata makasi. Kotikala bandeko batikala kuna na mosala il faut balinga bazwa babiloko ya ndeko oyo ndeko azalaka nango nde tobenga na bakazier na baverser so totiaka babiloko na biso so toye na mosala to s'échangeaka awa na poto monoso to ayebi ke na poto tozalaka na bakazier moto azala na kazier na esika tiaka bilamba na ye oyo ya échange to babiloko na ye mosusu ya kobomba. Bongo bakondito baninga ya mosala bakolege bayaki na placard ya ndeko mpona babongisa babiloko na ye vike akweyaki bongo bamemaki kaka lolenge wana biloko na ye isepeke etikalaki ezalaki ya kopanzana. Kobongisa bazobongisa na kati armoire bakuti epesi mawa mingi pe na pasi na lolenge ya ndeko aza mosali na Nzambe. C'est vrai moto nyonso tozaka moto mais ntango ekomaka mosali na Nzambe likambo moko ekutami nde ekomaka pasi na bato biso nyonso nde toza na mokili kaka tolingi koloba ke mpona nini ye tobosanaka ke moto nyonso tu aza kaka ekelamu ya Nzambe ekoki kokomela mabe to malamu na moto nyonso tu mais comme biso bajuge ya mokili tolingi kojuge totikaka Nzambe ye moko ajuge makambo na ye to bana na ye te tokojuge kaka epi bandeko bakomaki kojuge. Kofongola bafongoli placard na ye baye komona biloko ya kolia na kati ya placard wana. Placard wana pe akangaki yango te ke atie kadena afini. Apusaki kaka toyebi ndenge na bino ebandeli tanga yaki akweyaki maladi. Bakuti biloko nini bandeko na nga bakuti loso bakuti mafuta ya huile. Na bamikolo ekutaki kokoma awa ke mafuta eza vraiment komwana mingi te ndeko azali na mafuta oyo basalelaka na mosala na kati ya placard na ye parce que mosala wana tozokoloba ezalaki na kati ya cuisine donc na restauration. Kende ba collègue mosusu pe tosalaka na bango omona kake oyo aza collègue na ngai moninga malamu nzoka moninga malamu aza kaka Yesu. Ole peta mosusu na yebi te ba protéger mabe te
mais ba éviter mabe eya ba luka ndeni bakoki kosala na sens ke baloba na ndeko na bango ke eloko osaleli malamu te, mbala nsima kozongela yango te, bango babombi sekele wana te, baprotege mpe ndeko na bango te, bakei komona bakonzi mbala moko na babiro ya bakonzi, comme ezalaki site moko eza wana batravailleur na bakonzi aussi à côté. Bakonzi baye ti na kati ya vestiaire liboso ya placard ya ndeko na biso, tolanda lisolo bafungoli na bakonzi batali bamoni effectivement biloko eza wana, et puis l'huile eza ba l'huile eza ya kubunga mikolo ezomona na te, tozoza kuta bamanka koma ye aza na bahuile na kati ya placard na ye. Bazwi biloko nyonso tu bakangi bafoto na biro wo ye mpe esika akendaki mutu mpo akoloba na ye mpe likambo aza pe te, aye kosisa arrêt maladie na ye, gauche droite, aye na musala. Tangu aye na musala, akomi na musala, makambo wana bayebisi dia esika azali kolata na bandeko mosusu mpe toyebi na kati ya misala mpe bato basongisongi bato nini aza na ye mpe wana asepeli na makambo osalaki te, aza na ye mpe wana makambo mpe bato basali mpe asepelaki na ye te, bato bazalaka bebe na mo mpe position te, baye basignale mpe kaka ye bayebisi etala likambo elekanaki na nsima na yo boye na boye na boye. Ndeko aleli si suka nango ake koluka chef oyo tobengaka ya secteur. Na secteur na bakata ba restauration kaka ba chef oyo baplasaka esika nini okende kosalela. Donc bongo basokipaka na ba place oyo okende kosalela na mosala. Expliquer ye nga biloko wana bobo moni kuna kata ya placard na nga na yebela ngo mutu na makolo te. Sikoyo ndenge yebela mutu na makolo te azalaki te bakuti na bandeko na nga nani akondimela ndeko na biso. Wana tozongi na Bible nde sikoyo ezotalisa biso Nzambe kaka mokonzi akata likambo na makambo bato balobi na yo soki eza bongo to eza bongo te, Nzambe moto ayebi vérité ya mitema na biso. Ye alobi bato bayoki, mais moto oyo aza liboso na aza kaka moto pa croire na yo, esengeli kaka Molimo Santu nde a convaincre ye. Po tozoloba vérité, tozoloba lokuta, soki moto alingi na ye ko croire yo te, viki aza kaka moto akotikala kaka ko croire pe na yo te. Nde wana esalamelaki ndeko na biso, ndeko alobi na yebi eloko te. Après kende ndeko aye kokanisa ke aza na collègue moko atengaka ye clé, mais ezalaki la veille ke ye akweya. La veille oyo akweyaki asengaki ye clé na ye ya placard, mais ya bosalaki wana mutu na ye alobaki na ye ke na biloko mobo, est-ce que placard na yo eza ya kufungwama po leta nakende kotia pa na nga nakota na kati po ba vestiaire mosusu ezalaka mwa molai, comme ye azalaki na ebandeli selon explication ke natia biloko mo na placard na yo, comme ça na kozongo kata na kosisa na leka mbala moko. Ye comme azalaki na ye ndeko akweki maladie, comme azalaki na eloko malunga na placard te, donc du coup azalaki ne pe ko fermer placard yango te. Ndeko wana ayebisaki non eza nango ya kofunga makende kotia, nde ndeko wana mwasi akendaki atiaki biloko, mais biloko oyo ndeko wana collègue na ye atiaki wana ya yebi te so ezalaki ne parce que ya azalaki de l'autre côté, collègue na pas azalaki de l'autre côté, asengaki kaka service. Kokoma ekomaki collègue wana azalaki ya mboka na biso te, azalaki ya mboka ya kame biso sikoyo oya biso ya bato mangala awa. Collègue wana atie biloko esili ye pe aye na ye pe azwi basaki na ye ake musala, ndele landi metanga yaki nde ayaki kokweya azalaki na ye pe na ide wana te ke makambo koleka boye etike koleka na nsima na ye. Donc voilà, aye kokanisa tanga akanisi donc faut ezala biloko ya collègue wana alobi yango, tanga alobi yango mais nani akokwara ye po etombe pe collègue wana tanga mona ye kaka seni wana esalamaki azongi na ndako ye pe amitie arrêt maladie. Ekomaki ngita toyebi na musala awa bakoki kokanga na bango yo na foti mosusu na musala ekoki koleka, mais soki ezaka ya vol ate ezalaki na kaka crayon okomi kaka suspect moto akozala nosi na confiance aza te na misala mingi mpe ezalaka kaka il faut balongola yo, balobi faut balongola ye kaka musala, faut balongola ye kaka musala. Babi na ye okosala te, il faut ozonga na ndako.
parce que biloko emoni na vestiaire na yo okoyesa nani ke eza ya yo te. Ndeko mpe koto na bana na makambo ebele toyebi kaka biso mo bandeko na nga bafartire banini esalaki vraiment pasi azongaki na ndako. Me comme azaka mwana nzambe mpe mosali na nzambe epi na motema ne ayebaki ke aza na ye koloba bosolo, abondeli kaka nzambe na ye. Abondeli nzambe azongi pa munganga pe tellement monaki su malamu te amibakisi susu arrêt maladie po mutu ezaki su malamu te na makambo surtout oya monaki kuna ayokaki na ndenge baza contre ye il faut longwa bako licencier boye na boye. Aye kozongela lisusu chef ya secteur na téléphone po ameka ko réexpliquer encore l'histoire ke tala pena likanisi na kanisi bona boye. Mais mutu yo tangi kombo a témoigner te po aza pena arrêt maladie lokola oyo nani akokwa. Et que ça là qui bon le cause na arrêt maladie zalaka na arrêt maladie to zela pe mukulu akoya to tane ko lekela sko ndeko na biso tellement zaki na passe na motema eloko ayeba kitina te yango na vie bibliothèque sa biso to garder silence nzambe akobundela biso soki oza na yo innocent to innocente. Panique pe na vie des fois ebebisa pe makambo ebele mais makambo soupe zalaka mal nécessaire. Nzamba permet tango eya po kombo na ekumisama oleka na eloko moko boye. C'est comme ça. Vie etambolaka na mokonzi na nzambe oyo akela biso nde azali ko décider. Ndeko vaki panique abengaki bato ya syndicat tout ça ameka ko expliquer bakendaki na dossier wana bakende koyeba na bureau ba expliquer penda bato ya syndicat ke ayibaki biloko yango preuve pe yango babwaka pe biloko yango te babombaki biloko wana basaleli ye ba papier ya licenciement ba mama na ngai ba tata na nga na poto na musande ekomi pasi muninga za na bana muninga za ka moko permis tungisa makambo muke na problème ya santé musana ya zui ele sakata ba ne lipa ekino kufaka ka boye ndeko asolola kini akoye ko solola bato ya solola kina bango ba pesa ka conseil bondila soki za nango bongo te nzamba sala kaka justice akune ko bondela mais na faiblesse nyonso kaka kolela basali ba papier aya ko signer asala ko boni bolini na binonga te ayepe a signer ba papier na ye ya licenciement na mawa nyonso tu azongi ake ko vana ndako na ye azozela ba réponse soki ko sa ndenge nini so ba ko futa ye soki ndenge nini boyebi so ba licencier yo na ba moyibi penza nani ba sécurité sociale wana soki ba ANP ba futa ezaka vraiment compliqué ezaka vraiment démarche mo makasi nde avandaki aye ko yoka ba chef ba bengi ye lisusu na bureau au non tolingi o déconsidérer ba papier o signé ki bozolanda bandeko na ngai to sambelaka na bosolo nzambe aza mokonzi ya nyonso tu nzambe abundelaka ba oya yi to tambolaka na bososo oza na bo vérité likambo te umeli pourquoi tozaka bobuto mona mulaye ozolela pongi zokata na tongo zotana karate mais suka nango mona oyi pongi yibi okama muke olali botongo petani ndeko ye wana ba ekobenga eli encore na ba bureau kuna ba konzi kio tomoni muninga yaki ko témoigner awa o yaki ba biloko wana biloko wana yimta tiaki yango po amona ki ba date ezalaki déjà ya kobeba moya tika ngo na réserve ezalaki te au cas où contrôle l'équipe ozana problème yango azwaki yango ye azwaki na ba risque alia na ye ole abwaka ayiko tia na placard na yo ezalaki ya yo te o excusez biso boye na boye entre temps ndeko na biso akomaki deya na makanisi na ye ke aluka formation azalaka komeka koluka formation azwaka na ye te abunda kokaka te parce que ba air oyo asala ezala tellement moke compliqué ntango bango basali ndenge wana yalobi nazaka na arrêt maladie azopusa parce que ayokaki déjà soni bukanganga moyibi nazonga sina esika na en tout cas azaki lisusu na courage te nde akontinuaki kosala bamikolo kobenda par rapport ya arrêt maladie ntango bamazomonaki azoya kaka te ekomiki bakomaki na moment moko nde basalaki licenciement il faut balicencier kaka mais balongola motif ya moyibi siko licenciement na faut bafutaka ye tous les mois pendant ba année moko ndenge epesamelaka parce que mosala l'état esali ke moto akendaki mbango mokonzi mpona kolongola ye kozwa badécision azwi mwa problème kuna na mosala parce que akendaki mbangu ezalaka bongo te kofuta moto kaka mbongo boavai na ndako boye na boye
asali boni aye ko proposer ye soki akoki kozongela mosala place mosusu ya lobi te na préféré nakende formation oyo ye aluka na vie banda akokaka kozwa yango te bandeko na nga botala lolenge nini aye kozwa la formation oyo tellement l'état azalaki na moyen asala te ye moko asaleli badémarche nyonso tu mpo kaka atika kofuta ye mbongo ya ofele kovanda na ndako bake kozwela ye formation oyo nde bomoni alati uniforme oyo lelo ngai mama aso na bino naye kopesa lisolo na esengo nyonso na kokumisa nzambe nyonso azalaki uniforme oyo azokosala formation na ye ya babebe na hôpital Necker na Paris. Vous imaginez nzambe ndenge asalaka makambo na ye soki oza innocent na vie azalaki innocente ayebaki eloko te tala innocente na ye ndenge innocence na ye ndenge efuti ye pardon akomi kosala mosala oyo ye alingaki formation bazweli ye akosala pendant 3 ans mosala oyo elongolaki ye oyo bamonaki moyibi bango moko bakofuta formation bafuti mpe ye basali badémarche ye akendaki na ye kaka kopasi kaka test ndenge ezalaka aza retenu abandi kosala formation na ye na Necker na Paris bozomona Necker kote na service ya bana yango wana ezalaki témoignage oyo nalingaki napesa na bandeko na ngai oyo toyebiki tosalelaka nzambe biso nyonso mokili oyo motu moko alobi asalelaka nzambe te aza te tosalelaka nzambe kaka na bosolo totambolaka kaka na vérité parce que vérité ata ebombami mbula na mbula bandeko na nga nzambe oyo alola aza juste akotelemaka akokataka likambo na yo epuis babiloko mosusu eyelaka biso na vie tolelaka teke pourquoi nga nzambe ayebi kolekisa motu na banzela mosusu mpo akomisa yo na esika oyo alingaki akomisa yo yaya na biso ya mwasi ye wana lelo akomi moto na esengo akomi kosala mosala oyo ye alingaki na modeli oyo oyebisa ngai bana tata na ngai akosalela nzambe na ye te mpo na nini akokontinue kokumisa nzambe na ye te mpo na nini yango wana biso mpe baoyo tolanda lisolo oyo mpe tokolanda ngo ntango plus tard bisika tozali kosala bafuta ko 2 euros ozwa 2 euros na yo tia na poche mpo yango wana nde motoki na yo soki eloko bakabeli yo te kozwa te nde bamama bandeki koloba eloko ya moninga kovimbisela yango kingo te oya kobota lingundu na kingo tozala toujours na kondima oyo tozali na yango yango ekoki mpona biso epesameli mpona biso mpe kotambwa na bosolo kozalaka malamu parce que kolegi wana akokaki mpe kowangana mais le saint esprit oyo azalaka na ye ya songisongi oyo akotaka makambo bato sanke batinda ye akotaki na motema na ye atushe ye kende koloba bosolo mpo mwana na nga azwa délivrance c'est parce que mwana wana mpe azali kosambela nzambe na bosolo mpo so azali kosambela nzambe na bosolo te yaya papa mama ngano toyoka émission oyo na ngonga oyo balinga basambwisa oyo wana basere en Christ ya lokuta basambelaka nzambe na solo te boye na boye mais la tomoni ke asambelaka nzambe na ye na bosolo tolobi te ke azangi mabe moto azala na mabe na ye mais asambelaka nzambe na bosolo afingisi kombo nzambe te au contraire atatoli kombo nzambe na ye akumisi kombo nzambe na ye esengeli ngai mpe na yo tosala lolenge moko ekozala malamu na bisika tozali koleka totika batémoignage ya modèle pour atiki mama na témoignage et puis na bakepesa ba formation modèle ezaka facilité parce que ça coûte tellement cher mais tellement za mwana le roi des rois bapesi yango wana tolobi nzambe na biso azwa toujours lokumu tokoni kosambela na bosolo totambola na bosolo tosambelaka nzambe te parce que eza na ntina te et puis na vie tozala sincère tika ete nzambe apambola biso surtout oyo tokolanda émission oyo vraiment molimo na ye ekamba biso bravo na ndeko na biso continue kobondela nzambe na yo lolenge oyo nzambe yango na bolingo akoni kopambola mpe libota na yo mpe bana na yo nyonso tu babila bobele na se na makila na ye yo moto andi émission oyo soko sepeli nango tikeli biso commentaire comme témoignage na yo mpe aussi soko ozala na abonné te koki kosabone olike opartage mpe émission oyo po ekoka kosunga bandeko mosusu
bongo tozali pe na association oyo esungaka bandeko na biso balaka na balabala awa na Paris. Soki omoni oza ta na mwa eloko ekoki kosunga comme elamba sapatu, lipa café po topesaka café elamba sapatu na balabala, okontakte biso na numero oyo ezali na se, ozala malamu mpona kosunga bandeko na biso.